Nani? Dis. Je peux? Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Choc News avec Ekibumba. Ekibumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Media. De l'autre, sali descente à la compassion, donc orphelinat la compassion, où ils ont dirigé, na moko ya basali nzambe apona ko kangisa bana oyo tamususu tobengaka ba shege, ba enfant de la rue. Bana bitike ba oyo bakufela ba papa ba mama nde mosali na nzambe azwa charge wana ya kokangisa bango kopesa bango esika ya kovanda neti ndeko na biso tomoni awa ya yaki kaka lobi mais tosolango na kati ya émission tokopesa introduire déjà invité na biso oyo tozali ko saluer. Bonjour papa. Bonjour papa Eki. Na évité ce que se présenter penza baye bayo penza oyo zali. Voilà, merci. Na se présenter na kombo ya Moïse, pasteur Moïse, naza promoteur, fondateur et orphelinat la compassion. Voilà, pasteur Moïse, makanisa mo ya ki onenge nini parce que vous êtes déjà pasteur, tam sous ma bonza ça suffit hein et puis moi badim banini ba contact tout et tout, excusez-moi. Idée mo ya ki onenge nini, est-ce que yo moko ou les cas lokola orphelin fazer to et qui on ndenge ni pose le kanisi au banda au 5 sabana. Merci papa Eki, c'est juste ndenge to ma muzu ya pasi ndai ba pe pasi ya baninga. OK. Donc na koli orphelin, ba parents ba kufi vraiment nazaki penza moké makasi. OK. Papa ta makufi na tsika na âge à 5 ans. Na âge à 5 ans, maman a eu na mais beaucoup la paix simbagité, maman paye kufa très tôt. Yatkale est toujours moké alors tout ce que j'ai on dirait dans ma vie, viona ya koza l'orphelin et yaki osala ki mukolo nzambe yaki osunganga na nzela ya prêtre catholique moko Père Charles que je salue en passant, yazaki missionnaire du Verbe divin la congrégation SVD, yenda zwaki vraiment makokia kotangisa nga ko bokolanga jusqu'à tel point appelé sanga na musala na unatra et pas être vivre aujourd'hui ba un paiement 28 mois d'impayement 28 mois d'impayement le temps on a bandi musala na se décida ki ngapi na salaire na nga muke na sunga baninga ndenge sangwa sunganga. C'était vraiment ça qui m'avait motivé à aider aussi ma faible. Voilà, en tout cas, ezali c'est momingi koyoka témoignage oyo muto le père mona qui passe na kokola na ye lokola joie qui peut chance sango moko se présenter qui peut songaye atangi ba classe na nzela ya sango wana yepa kanisa qui était muke azozwa akabola pena ba orphelin on attend mususu yo pour dekara na nzela oyo mais ya yo koma okabola na ba champagne na boîte de nuit ya yo koma okabola na bandeko ya ambiance mettant mususu ozobosa na place où les kara baninga musu bazo les capé na nzela wana voilà tout ça ko obligé te ko kabeza ezadon ezali volonté ceux qui volonté wana ezali moto ko kabola na ba oyo bazangi pasteur Moïse biso to mona ki vidéo na bino et pas ya ndeko Brad na Pissom Premier TV. Bozaki na mwana na bino ya moke waza na problème à hernie eza vraiment déjà aigu tokomi ndenge nini niveau na ye sikoyo ekomi ndenge nini bazosenga nini ba médecin balobi nini et puis ye moko nanu état de santé na ye en tout cas aboyo okutanga kuna déjà ko se préparer pour la rejoindre bango l'hôpital. C'est aujourd'hui que moi on a tout ça la crise dans sakana baninga il y a un enfant ba peta qui ne balé a poignarda qui est balé tout temps qui est balé qui ozoi kana testicule ezaki déjà gonflé les bandeko bazaki sur place ne banana qui mbango l'hôpital et pas bango nyos bazora souvent traitement donc ndé kuna pona ba premier soin. C'est pourquoi dans zolinga na koma kuna na okake diront les médecins ceux qui minganga ba retenir kuna po ba opérer ou bien comment tam so ko zwaka calmement ba soigner moi na se rétablir azonga ndé na zoluka ngamona koma sur place pona kendo ba qu'est-ce qu'il faut on a état ya mwana wana vraiment et c'est comme qui hernie ce qui nous manquait ça qui juste des moyens financiers on n'a pas de partenaires officiels ici on travaille seul avec Dieu et nous avons avec ban ebele bozana bango boza au moins na combien d'enfants et puis kobana na âge ni tina âge ni donc hier ça le 51e enfant 51e enfant hier qui lobby qui lobby na ba 16 heures de tout monde ba maman ya social ba agent social ya commune ba assistant social ba ki otiki la Dieu merci donc le plus petit motuna moko na lingana tuna tango bandeko ya assistant social ba ya ka kotika bango ba ya la pena moi eloko papa ngakonde dans un transport na pied bango ko lisusu
l'état mboka na biso. Moi je disais ici chez nous on a 28 mois de paiement. Donc allez-y comprendre. Donc bango ba écoute bien mais kozonga na bango ekomi susu ngana fuite la bango na transport. Donc allez-y comprendre. Siko au salaire ndeni na bango nyonso 51 enfin oyo banini kolia na bango par jour ko sukola na bango ko lala na bango oza ko s'en sortir ndeni. Vraiment c'est très dur, très difficile mais toujours toujours. Parce que nous n'avons pas de partenaires officiels. Et ça, quand nous avons sungabiso dans la batuanité mamalam, batua bon cœur, bon foi, balandarabiso de gauche à droite, les baya quand nous avons qui va maman watikoya na lo sur la semoule, des bouibano bazo vivre. Tozo futela na lupango yo, to kaboli yango na banda komi balé, to tient docteur ba fille, docteur ba garçon, 25 filles, 25 garçons, to kaboli ba na bongo bazo vivre na grâce à Nzambe, bazo tanga pe na grâce à Nzambe et d'ailleurs to profiter la gratuité hein. To remercier chef de l'état Mokonzi Mboka vraiment papa Fachi pour na likambo ya gratuité, oui, vraiment et sungi biso tozo profiter nango bana nyonso bozo mona ba otanga classe et puis petso bazan école primaire ba otanga félé et moi mikolo nde tozo célébrer avec nos petits moyens auto lokato fouter na bango classe matanga classe na bango. Vraiment c'est dur mais quoi si tu dis même sala mokumba na biso on essaie de se battre. Voilà, merci beaucoup Tozo yo kapenza babi yanona yo ndenge ozako s'en sortir na bango kasi biso pe toyaki pambate toyaki parce que ndeko moko pe alandaki émission et pas ya ndeko na biso Brad kuna na Pisson Premier TV alors azaki pe choqué lokola maman Moboti lukaki ko se manifester na moi quelque chose na ye kocha moi un Pierre na oyo Italie maladie à moi na biso kombo na yeso nani Josué il a 5 ans donc azana 5 ans voilà donc yango wana ezali motif il y a présence na biso awa et nous avons aussi profité ya ko yeba mwa moke ba difficulté o bozana ngo kati na o esika po bande ko misusu pe o ta musu balandaki kuna te ba ko landa pa na biso ko yeba pe ko tsa mwa loboko la compassion, donc la vision orphelinat, la compassion. La compassion, ça dit combien d'années? La compassion, le 13e année, c'est depuis 2007 que tu as dit vision. On a eu un peu trop jeune. On a eu trop jeune, on a bandé Moussa, on a bouquet vraiment quand on est dans le sol au bas. Donc c'était temps on a bandé Moussa, on a 30 ans de au bas de vision. Ok. Voilà, j'étais encore trop jeune. Non, on a balaïté dans le moment, on a trop jeune. Ah. Donc église des Awa. Église de Yolo, voilà, tous en Yolo, dans Kalamu précisément, dans la commune de Kalamu, dans Yolo, entrée Bongolo, avant que maman ya Kalamu, église mais morte aux Avan. Ah d'accord. Kana Bongolo. Ok, donc en diagonale na Kimangiste, voilà. Voilà. Donc voilà. Ça va? Na habité biso to komi penza na suka ya émission, message ni no koki ko s'adresser na bande konyo surtout bazolanda biso ba autorité ya mboka batu ya bonne foi pour na orphelinat la compassion. Vraiment papa avec qui donc na sengi bino premièrement merci na ndenge boye kota la biso na orphelinat la compassion message nanga eza ko lancer juste appel na autorité ya mboka basali ya Nzambe vraiment bo manquete na ko tia loboko na musala oyo eza musala ya Nzambe eza musala moto moko te tulobaka musapi moko ele kota facilité tala ebele ya bano baza simalanga awa balia chaque jour tongo midi pourquoi balia balata elanga ba maladie ba changement de climat ba grippe et tout consort donc c'est très dur mais to sengi na ba yamité mamalam ba Nzamba pesi mutema baïba na kosunga pe musala oyo na bumbwa tozana ba député na funa tozana ba député na lancer appel na mino ndenge to monaka na bumbu na bandal na ba commune mususu ba député na bango ya quartier ya commune bazo sala pe ba action vraiment maman Colette Chomba talaba na la compassion bango oyo papa oze badi banga na bumbwa tozaka na bino mibale misato tozaka yo moko alors bana la compassion bazela kayo banda ozela yo donc ti lelo bazozela yo vraiment boza belé maman arrête wamu vraiment to insister maman arrête wamu porte la compassion za polele tala bana nde bavandi bazozelo maman arrête wamu tebi motema Nzamba pesa za motema kosunga vraiment kanisela bana oyo bazo souffrir bana posa boya kosunga bango bosalisa bango ba papa na biso na Sénat na
parlement vraiment papa Godem Poi toza awa na bumbu bana no la compassion féminine en tout cas au bazilaka yo année passée nengo promitaka ke bonga ki o le année passée te bino bato l'état na kabouze belé vraiment bazo kontseka kozela yo bana bazela yo papa bino nyonso bana nzambe ba diaspora bozali bana mboka nzamba pesi bino motema kosunga bo hésiter te en contacter pe biso na ba numéro na biso ya ofena la compassion plus 243 81 60 61 970 beaucoup contacter biso beaucoup ya porter biso mais d'assistance mais de compassion dans musala oyo beaucoup manquer pe récompense ya Seigneur. Voilà, beaucoup manqué récompense ya Seigneur T, wana parole ya pasteur Moïse Oyo Azo Kambaba na awana orphelinat la compassion. Sikoyo papa motuna moko ezoye langa na motu tant bozo zwa bana netozui jeune garçon na biso oyo kombono nani Yanga die yoza yo vanda wapi kuna wapi awa mama za wapi mama za wapi aza ndako bo papa papa yeyo voilà papa déjà yeyo papa Moïse donc tout ça n'a choisi vous avez compris histoire choquant histoire à passe histoire na eza maman aboti moi à l'hôpital na maternité moi na bébé ya un mois bayi na maternité possibilité obimeza te maman akosi baninganga na baba simso babote na maternité na keno na zoya na sombelo na coin nde kokima sondola mwana banda un mois mwana oyo aboko mikana maboko bato ya l'état lelo lokwa mwana ya obeba monde bana babeba nde bato ya l'état baye kotike lobi awa voilà et là tongai totuna vraiment eza pasi die yeyo die nzambe pe azo la grâce azo poussa na moke je crois que vous avez déjà na ba 2 ans oui 2 ans et demi yeah. Voilà soki mwana neti bozui boy azokola sorti na bango ezaka ndeni na orphelinat bopansaka nini mpona sorti na bango die sakana na baninga sorti na bango tolinga bana ntango bazobima awa bazala na quelque chose na motu c'est pourquoi soki botali nsima na nga bomona bamachine à coudre eza wana ya na 5 machines bazo apprendre bamétier professionnel coupe couture toza na informatique toza bamétier mwa ebele awa tolinga à partir à 18 ans bana soki babimi na centre awa babima bato bakende koapporter mpe un plus dans la société tolingaka bana kobima na bango awa baza na facilité ya se prendre en charge c'est-à-dire ayebi métier akosimba caméra akosala ceci cela aza na facilité on se prendre en charge donc âge na bango asuka togarda bango eza 18 ans à partir de 18 ans toza na mwana 20 ans te a mwana 20 ans ok sikoyo soki bakomi na 18 ans wana eke aza mpe na place ya kokende te osala ndeni tomema bango na bafamille d'accueil na bafamille d'accueil bongo neti mwana na biso totomona die awa soki neti motu moko ase présente alobi alingi azwa ye en charge to kozwa ye neti koadopte ye eza possible to ezalaka possible bon ezalaka possible na Congo mais sauf que awa nde na la compassion nde tobaka mboka nyonso ezalaka na vision nango église nyonso na vision nango ndako nyonso mpe ezalaka na vision papa akambela yango alors vision nange ezalaka nga mona bokola nakolisa en tout cas nasepelaka na nga te kotika bana na nga obakende pour adoption porte ezalaka nde polele mpona bato nyonso balingi parrainage kosunga na mosika voilà parrainage nde porte eza grandement ouverte mpona moto nyonso asepeli koparraine bana la compassion osepeli aparraine lokola exemple elie merci azalaki awa osepeli oparraine ya bebe oyo azali awa ya 11 mois o aparraine Josué en tout cas wana porte eza ouvert okoya na bureau tosololi osigner badocument ya parrainage convention ya parrainage et bandi na parrainage au cas où neti parrainage wana ti akomi na âge à 18 ans linga bima wana au libérer ndenge wana ndena libérer voilà donc faut s'assurer que azui penda quelque chose azui akena bagage moko yebi voilà donc yango wana ezalaki mituna tobongisaki mpona kotuna mosali na nzambe pasteur Moïse na mokolo ya lelo ayebisi biso nyonso to ayebisi biso vision na bango ndenge nini bango basalaka peut-être mpona kogarde bana mpe koluka kobimisa bana babimaka ndenge nini tomoni biso moko bamachine à coudre ezali na nsima wana e neti ya mibale bosalisaka bango nini estce boza mpe na bamétier bosalisaka bango voilà toza na justage menuiserie toza mpe na informatique voilà
toi na ba télé ska bana ba o pe bazanet ya za pena na mayele makasi neta continuer ba études ya supérieur toujours libéré bango même na université toujours côté ça na université il y en a déjà plus ou moins 5 bon basi ba bimi déjà na centre lelo ba continuer pe ba université et arriva pe moko aleka awa lelo aza pena na image moko yo boboyi ko pesa comme référence ata bisolo e pa baninga akoma nani azana bazali vraiment baza ebele tozana ba misato moko aza vraiment médecin moko aza médecin mais na centre na yo moko déjà siko toloba boye a soigner ba malade a soigner bato moko aza chauffeur a chauffeur taximan il fait sa vie, il s'est marié dans Moussala, on a d'ailleurs, il a donc il fait sa vie, il y a presque tous les week-ends pour réconforter Balekina. Voilà, merci beaucoup. On est aquí metuna na biso, to ebite soki yo ozalaki na likamoko ya oloba, ozelaki motuna ngo pa na biso to zui tango akotuna ngo te, soko ko ikoloba po to clôturer. Papa Bumba otuninga vraiment presque nyonso penza otuninga yango ndenga nazo insister toujours ko lancer appel na bato ya mitema malamu na commune na Bumbu na avenue Zongo numéro 69 la direction ya Chaba non loin de la maison communale de Bumbu la compassion orphelinat oza awa quand ndebo constater courant Kinshasa ndengeza ndebo constater courant pasi mai pasi to na problème ya mai ndeko sengi na mai ya pasi donc on a consommé maya kosomba na fourrage par jour tu dépenser $5 maya kosomba to somba mai bomoni ba fille na simana ba remplir mai na ba fille wana c'est $5 tu dépenser par jour uniquement pour de l'eau sans compter ba besoin muso ba dépenses muso niké sans compter ba dépenses wana donc plus ou moins donc tu dois dépenser $5 sans compter ba dépenses na muso c'est pourquoi tu lancer appel bato mawa boyo tchela bano ata fourrage boyo tchela bana o fourrage bato nzamba pesi makoki na mitema wana bozali bozolanda biso boyo ko tchela bana o fourrage boyo ko tia loboko na musala oyo je disais que za musala nzambe est-ce que vous estimez déjà ça peut varier dans combien dans les 1000 et quelques dollars. OK, dans les 1000 et quelques dollars. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes batata ba maman balandi oyo bolandaka biso tango nyonso na ba émission na biso ezalaki ya bino ndeko équipe Bumba oyo yambaki pasteur Moïse oyo azo kamba bana awa na orphelinat la compassion donc tokomi na suka émission merci na bino oyo nyonso to azali na motuna ya rotuna numéro na biso ezali wana to numéro oyo pasteur apesaki tout à l'heure et puis bobengi tokozanga te kopesa bino numéro ya pasteur au cas où vous saisir en bien pour joindre bango pe boya tant mususu ko aider bana oyo oyo bazali ba orphelin ba souhaitaki te bazala ba orphelin lolenge moko pe ndenge balobaka soko yebi ko katsa mwana moninga prince lobi ba ko katsa yo tant mususu yo zana wenze to zana musala tant mususu pe ozali susu te na se ya moi ba misusu ba koyeba ko katsa ba oya yo makadam. Voilà, to komi na suka émission to lobi ndenge to lobaka na suka émission na biso lokumu ezonga pa yawa. Bye.